Abi Jaël azana sida. Bakali. Bakali il a maramusu toute vérité n'est pas bonne à dire. Ils ont la vérité musu balobate. Bakali, ils a pas si peu mawa. Ngana zo comprendre Bakali, ils a zoua. Eza zoua. Au moni Jaël wana, c'est le wana sida. Bakali pi bazana ba sida. Bakali pi bazana ba sida. Jaël na Bakali ba maka mobali moko. Mobali ba na maman na ngai. Ntona ça peut tout toute des vérités n'est pas bonne à dire lorsque tu as la vérité. Au moins mobali Jaël a 7 ans. Mobali pe à Bakali. Bakali pas la femme et homme. Si vous comprenez, Bakali soit qui n'a pas de maman n'a Bakali, Bakali a camarade n'a. Il y a 4 lettres Oyaz à la nango, les ketchus à vivant, botuna les ketchus. Namutuna lobby, les ketchus à vivant, botuna les ketchus. Jaël a bêté la les ketchus, à la 4 lettres ya solo. Karim Mokonza a dit mambo ngana zoloba, les ketchus a dit mambo ngana zoloba. Il y a confirmation, il y a 4 lettres à Jaël, et ça te non les solo, et ça que Yemoko Jaël a confirmé yango. Bakali le sera traité Jaël PD, c'est que Bango, Naba Chakazou, Bango Nyon surtout Banasida, pour Mobali Wana, Olelo, Bavandana Chakazou, Ndakumoko, Mobile Père Jaël. Tant que vous avez traité que Jaël Anasida, c'est que Bango Nyon surtout entourage Wana, Banasida. Ils attaquent Bakali et mon copain na sida. Pour porter Bakali, on a Bakali qui n'a pas tourné à Pambate. Asima Sima. Oh, bah tu tout va yebi Bakali Asima. Tu quoi pour maman maman n'a pas mourir pour la vie 50. N'a pas yebi on te dans Kinshasa. Ya yo pour tout là. Yo mo balo yo moni au bal ndizaka Bakali. Eh, yeah. Bob mekana nous. Kota lisapi. Oh yoka. Kota lisapi ne ba meka ya era. Oh, comprenez que mobile yo bal. Eh, Bakali, oh yo mono robal. Yewana. Zavi, oh mona ba film. Oh komona ba film. Oh komona ba film. Quand ça pena musapi ne ba kotsara era. Oh comprendre. J'ai la nasida. Loka j'ai la nasida. Pour Bakali mta lobati. Loka j'ai la nasida. To confirmer. Pour Bakali mta lobi. C'est que loka boya viepé, c'est que Eza Molayi Singa Daniel. Mame ye Randa Daniel. Mame lele. Zana si sotanga bongolo pardon. Molongo Molayi. Sofinga moi si a patron na o ba na patron na 7 ans. Ana sida. Réponse yango ezandeni. Réponse yango binomo ba tcha na ba commentaire. J'ai la sida. Moi si a patron ya Bakali. Tanganzanango. C'est qui Molongo Molayi na Chakazulu Bele Romi lelaka Bakali na yo mobeli nombre lelaka batutu obonaja na Bakari Mokonzi bino tous les robolela bo finga Jaël na sida te po bino nyonso tu boleka la kelele. Oh bino nyonso place boza so Jaël penda zana yango na Bakari Mokonzi Babakali bino tout Molongo Molayi kocho kocho. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zani na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africain. Yo mutolingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa okokata musapi po balamba ngoki Toko, au canisse Suki Bongo, awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Ba bongi selibino chaque week-end. Et kobanda ko yinda awa na miziki ya kitoko, c'est-à-dire que ba rumba ba live penza, baza ko bete la bino miziki, oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka et sika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko
na niveau ya 2 fois T. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois T. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Pour la réservation, au benga na numéro de téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois T. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kulalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kiyezongi. Wow. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue très chers amis internautes, bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission, de partout vous êtes connectés en ce net moment. Bonne année 2024, cette année ça commence très bien, une année qui s'annonce avec beaucoup de positivité. Bonne année à vous, bonne année chers amis, bonne année cher papa, bonne année chère maman, bonne année chers frères, vous qui nous suivez, nous vous disons bonne année, que les bons dieux commencent avec agressivité positive cette année, qu'il vous bénisse en abondance, qu'il vous bénisse en désordre, qu'il vous bénisse en exagération. Donc le bon Dieu est avec nous et nous avons choisi les bons côtés de l'histoire, c'est-à-dire on est derrière la vérité. C'est ça que Dieu a toujours été à côté de nous, c'est ça que Dieu nous protège toujours, c'est ça que Dieu nous donne toujours la vie. Alors je suis en bonne santé, tu es en bonne santé, dis merci à Dieu. À tous ceux qui nous suivent en ce net moment, si tu es malade à l'hôpital, que la grâce de Dieu te localise, que la guérison instantanée se manifeste dans ta vie. Si tu crois, tu dis seulement Amen. Merci beaucoup. Je suis dans ce plateau avec Janvier Bafana Ipupa. Je crois qu'avec lui, on va parler de l'actualité. On va parler de ce qu'a fait Fally Ipupa, parce que lui, c'est quelqu'un qui parle de Fally. C'est un warrior. C'est un warrior, permets-moi de le dire comme ça. Je crois que Bino Botalarabiso n'a pas différents moyens. Botalarabiso n'a pas étendu, n'a pas téléphone, n'a pas ordinateur, Bozaranapo, ça a beaucoup plus d'informations. Tomé un peu aujourd'hui, les gens sont incités de divers moyens. Aujourd'hui, peut-être incompris par rapport à l'analyse de ça, la émission de ça. Mais moi, je pense que ceux qui sont vraiment du début à la fin, vous allez voir que ils mais pour cette année, je crois, avec l'évidence, on va chercher à créer l'excellence, on va chercher à faire la différence, parce que Mboula Sika, il faut plus m'arrambasser banda, ce qui est ancienne, tout est vraiment dans les cas. Et merci Nabino Boutal Rabiso, merci vraiment. Je vais vous demander d'être branché, connecté, scotché en ce net moment, et je salue toutes ces personnes au Balingarangai, au Basutenangai, Manasika, Tozalra, Tina Mabang Belé. Anasika Tozalra, Tina Otanga Bakumba Batu. Mais topesi bino ka ba valeur bino topesi bino ba merci mingi parce que botika ki bisote mbula eleki et
mbula otokoti nzamba continue ko pambola bino nzamba continue ko zala bino ba opia malamu ya mitema malamu ba opia kana mitema kusunga to sunga na kozala penza kitoko. J'incite aussi tout le monde d'aller voir de l'autre côté les orphelins, les veuves oyo peut-être ermususu bazangi akolia nambula sika soki ozui kanisa pe bango. Merci à vous, un grand merci à mon grand frère Jimmy Bella oui à ma feza na pesio ambote belé. Merci à Maman NK. En tout cas, il n'est pas à la kinanga na fête. Un grand merci à notre grande sœur Patience Mukende, longue jambe, femme en tatou, na pesio Bambotebele. Merci à maman Clarisse Mouyembi, Yagilenga Tebe, na pesio Bambotebele. Et merci également à Ginol les billets du BCJ du groupe. Merci Nayo, Yopozala Kinabiso. Merci vraiment. Na mandeko tout au batena qui biso vraiment main forte. Na spécifiquement merci Mingi. Merci na Elka Yamotema, merci vraiment Bosé Belé, Bosunga Kibiso, Dani Chando, les Chinois congolais. Merci également à mon grand frère Marcelo, Juif Noir, et Arla la mère des jumeaux, on a PCOP, merci Mingi, Nabandeko tout au bas Tarabiso, attention particulière, c'est très important, Binopé, Matondi Nabino, na monopolisé ma parole trop, c'était juste question de vous remercier. Alors, Tokotissa a invité Nabiso, janvier, Bafana, Ipupa, qui est déjà à ma gauche. Je vais dire bonne année janvier. Ouais, bonne année Chata Kakangai, bonne année na batutu bolinga rabiso, surtout na ba famille nangai, bandeko nangai, surtout na maman akubotanga, petit cher propre yanga Laetitia Mamokisha Shake Ntobabi. Bonne année na yo, bonne année na bana, bonne année na famille Mobimba, bonne année na maman Philo Teta, pana maman akubota janvier, bonne année na ba maman tout, ya famille Obolinga ngai, nebike na mwana bino, bonne année na famille Wario Mobimba obe. Tout ça là toujours na bango wario, tout ça na bango de cœur, tout ça là pe musalama otolingara fali pour pas de cap. La merveille numéro 1 ya ba misé congolais nyaso batu tout bolingara e na souhaiter bino ba bonne année surtout na ba collègue nanga surtout ya musala ba associé nanga ba Chata Kakangai. Merci Sinzora leader américain ba bonne année musala tout que tout ça là on tout multiplier sous l'effort plus que pour ba wario balinga biso pour biso juste tout ça là ka musala ndenge banana boduka balingaka ndebe idi badiata balingaka ndeba sule ka balingaka ndeba ya Jimmy Bella patron Autozarane toujours de cœur on a penda viatika rabisoté na PC penda ba bonne année motema ya mafeza moi si ya pembe au santé que mobali ya moi si moko ya Jimmy Bella au patron sans oublier les 7 et l'unique ya nanga vie nanga ya kati ya pena na bossa na kete vie nanga batu juste ja doit otala ngana te va bike na lobanani code amboka ya Willy Mouchine le véritable code ya Willy Mouchine wana ya pale pina zwanga penza boina bandana ye ti lelo tozala toujours na ya Willy Mouchine code ya mboka ya tika ngata tata libanda ya mboka obinga janvier kende le kapuna ba repesa yo ya pesanga ba conseil à tous les temps na bossa souté maman Brazil bokumba maman social ya sala toujours na ba circonstances nyonso na bossa nteser na Clarisse Mouyembi ya Gilenga Ntebe o azala avocate yanga penza aibsanga janvier kufinga mutute lobaka juste vérité na kosambela o Clarisse Mouyembi ya Gilenga Ntebe sans oublier Lisa Crédit Lionel wana ya Palais venanga Eric Wena sacré mikona ben Eric Wena sacré na peso ba bonne année na batutu o bolinga janvier bafana ipupa mwana ya Nana Ketchup bafana na peso bino ba bonne année mbola sika makambo ya sika to chanze moi badone kwa babike mututu ona bande ko bwaka ye na 2023 emsa bande ko benga ta bande ko yamba téléphone te boyeba ya to kata tout pinda bopesa musala batu valeur il n'a pas de sous métier musala tout tangisela ngo bana ba jare na ba chanis musala autofutela ngo ba palais musala ole to koma ba célèbre to kangela ngo ba photo selfie au senti na batu kuten pendeke afan na lingaro batu o amisika ya mboka o pe bolingara biso moi valeur pesa la bien surtout bena o ya pembeni na bike mbula sika makambo ya sika neti de émission o na sala oyo o ya yo kapenza ke moi kombo na été aluka appeler moi ko benga et o sala bien de ba Jordan français ka super play ba bengara jour au jour à taper sur tes mais on sentit que tout sous la na ba Élysée ça fouille la ya Élysée joyeux anniversaire ya Élysée ya normalement pour na ba malade na ba été non fêter les 5 puis joyeux anniversaire dans Galaxy Mambo Galaxy Mambo joyeux anniversaire na toi ma maman Antoa Galaxy Mambo joyeux anniversaire à toi babi c'est ton jour profite toi on a besoin que vienne biso ya Kati très bien Galaxy Mambo na bo sentir vienne biso ya 555 comme on a
mais comme il y a ouais mais vous avez tout changé moi modification changé vous pouvez savoir sur valeur vous pouvez savoir valeur très bien ou la au 2024 tout ça la sous fort pour bolinga biso makasi surtout na ba wario tout multiplier mon ba fort où il est kaki il y a 2023 tout maman na 2024 très bien babi respecter biso to respecter artiste biso to respecter abino sur respecter biso pété à tournage câble. Très bien. Merci. Je crois, je vous propose également une très très belle chanson de Maman Sophie Ongenda, une chanson tirée de l'album Attachement Jéhovah Rafa Yesu Mosikoli Yesu Mobikisi. Donc Nzambe Mobikisi Nzambe Mosikoli. Alors token début sur Toyo Kango na YouTube komikaka Sophia Tokocho Koyo Kande Mokitoko aux albums au titre Jéhovah Rafa tiré de l'album Attachement où ils ont très très bientôt Toyo Kango et Kozala Penza et Sengo Mingi. Je vous les recommande pour Obandape année à 6 Saki Nangwane to banana ngope année Nzambe Azala toujours porté Pembe Nabiso et Kozala Penza Sengo Mingi. To pespe Maman Sophie Tokocho Maman Sophie Ongenda to pespe Mbotebele et puis na bandeko tout au bazan ville à Kinshasa tous à mingi na premium Ming na premium voilà côté régie des eaux donc à venir en Guasuma au continent de Mataifasik endroit moro kitoko glamand chic ogolia ogomela na premium moana et Kozala Penza et Sengo Mingi. Alors janvier c'est une nouvelle année batuba layo et tout le monde a quand même un concert au Fala Ochobeta na Sénégal, Sénégal, tout le monde a sali moi partiments pour a souhaité bonne année, ba fanatique nae, abi mabalea, sixea, longévité en tout cas, il a clôturé sa tournée en beauté par rapport il y a concert à Betaki et calendrier fallait qu'il calendrier mon pleinement chargé. Donc chargé et bloqué. Un peu bloqué. Ah bloqué. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à tout ce qu'il a fait l'année passée, on va dire comme ça, Fally Ipupa? Ouais, la personne Yolan Bani mbote place ça va bonani na wana peser na ya kati Yolan Bani ba bonani na anika moi slogan vila msumu le kamo pa songa mbili ba betali kufita nolba koiba mosala. Ça c'est l'engagement pour yangwana ya Fally koiba mosala yangwana elengi ya Fally bomona ba fuyi ozomona mo makambo ya bien ozomona ye solo bimisilo ya bien au monde appelé retour na ngweza bien baba flash aller ko plan na flash retour ya formule city yango lelo MC ya compagnie Fally tia koma na ba procéder au monde ndeke artiste asali musala tellement kitoko yango za ki sollicité partout so na bi na ndenga mukete falloir ko tambola un peu na ba monde entier akoko taper monde entier mobimba so tani na Afrique à côté États-Unis à côté Europe même sous moi mukina ko mona ka ke moi Asie MC na côté mais à roko tango siko de tokota na 2024 à tamboler un peu partout à l'expérience que oui ko yeba musala et ça relengi pinze moi elengi ya musala yango wana fruits ezaki ya kitoko formule c'est ou ba travailler ki na ba poulet na union surtout to ko ba travailler ki emote azala na ba chef Ginoli ki azala na ba mbasi bourgeois azala na ba Macron azala na ba télé ba matruma ba choumen ba Nathan ba tout tellement tour à travailler na bango ko posa na tina ba bureau nyo ba accompagner ke ba je dis ba diata ba souleka ou ka banana buduka ozomona ke bureau ezaki tellement blindé ozomona ndeke ba travailler ki a conséquence bébé ke disque auto zo sala bébé ke to sala ma azarte to sala mo ke pour te récolter déjà que mutunyo surtout suka luni akana posé kola il faut buka ko buka ya formule city yango ozomona lelo ba concert tellement blélé ba contrat tellement belé fixation artiste musala kitoko assisi pinda anina yi amboté o senti que pas fanatique ne ba sepeli na yi moko pe mutu asepeli pour nini musala elike tellement kitoko ezala kwa mutunyo surtout les fonctionnaires et les travailleurs soka travailler bien alinga peke à la côté loko moko ya bien ça la bien yango msubiso effectivement na ba wario tozo sepela makasi artiste na biso auto sepela kanaye auto landaka musala kitoko to fete kitoko to sepeli en beauté félicitations artiste musala kitoko na biso ba fan na yo auto landaka yo tout ça ko sepela lelo o batwani benga ba diversaire na biso
bon pousse na pembe na bisoté ozaka na 1 mois à dire au moins te que tu gagner au moins te que ba pour la mais bon dimate mais tout pendant na moni 2023 bango ba timi pendant que oui to poli to beti bango a conséquence to kangi bango ba kacho pendant que o vena nani o kacho na américain zaki so kangi wa kufa nani Chris Benoit so kangi o faut taper tout le monde vient ba divexer bon ba to mi commissaire biso ba divexer na bon so ka to ba divexer na bon tout le monde vient ba divexer pour tout en général na mikolo na bana miki na ba o ba bota ma nouvelle génération to kangi ba mena kacho pende ya Chris Benoit au monde na eps que ba onye sou ba taper mutna sepeli ka taper makaso pende lili makasi vient na so papa chéri pas bimisaki t'as des niveaux via taper via lili to tali sur la gauche vient na so mon pao songa mbeli taka ya lo ba ke ya papa na biso meto eps que na tata ni na mama ni mais via taper à conséquence taka les jeunes et organide to zongi lisusu aïe 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 o ami bien à diverser na sondoki faire biso to considérer que te meilleur kutuko ya taper na ba seconde ye ka tomba chebo e mo aleli fallait pardon ya mi leli e mo ko sake kuto simbai bon mabi aleli a conséquence faire ye kutuko ka chonza ka ya mukie mais niveau leli ngabi Oramona moi si nous avons mobile. Pour moi mobile atika moi avant là. Il faut au vanille au bouger ou ta bouger te. Yes ko bouger na été point. Na comprendre te basangi c'est qu'on a union sacrée ba mission congolais au basila. Ce que maman sangana ke bile ba kanté le ba beta aigle. Bon ka to sali ba ke lo mo ba lo ke bon bini. Bibi beti bango ya la peau ya la bango elo musute bibi ndem te beti bango obola ndeke oui biso ba fanatique fali pour handicap na biso toza toujours au CPLA merci na artiste na biso musala kitoko te ebité koza na moi c'est bien izelengi merci maman nana ketchup bafana talando zo encadré artiste na biso wende zalaka. Merci. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Janvier. On continue cette émission. Et dans mon IP, de moment où je crois on va dire que c'est pour la toute première fois dans sa carrière. Ba yembela ndi moment où na ba hommage. Et puis ba yembeli yango et pas mana ni moi sinae. Dans mon maman si a yembeli les grands mots pas au ndembo mon bonheur. Yasolo ndembo kitoko amoembela ve aembeli viana ba proma bolingo moi amos mama si aembeli penda viana proma aembeli ndembo kitoko vie pas c'est non mon kofi donc c'est à dire mon kofi donc kofi nanga bien mama si kofi nani kofi nanga yit Kofi na ye ndenda ye faza batebele tika kofaza ba yimo Kofi aza bonheur na ye a leader d'opinion ana batebele moi sina yembeli vena cité nzembo kitoko vena cité vemo pas vena cité babi yembela bato yembela basi enfin azu moi si o aza na capacité yembela Mbombo. Ok, nzembo. Ngayo kami nzembo Shaka Zulu. Natala ninga nzembo wana makasi fam. Mbombo. Ngana tuni boy. Na tuni boy. Nzembo wana. Nda yembeli mobile na ele gambo pao. O trouver idée en andine. Bon. Tout à l'heure na ba âge ya. On est le tout le monde a appelé ses mobile ya. Mobile a calling ani moi ça cause na ba âge nyonso tout mais moi si peut faut tala non peut couple ndenge mabete au moni so boti et cause bien net le longa janvier ni na vandia ndenge mabete petite sœur nanga Laetitia mangoki place ça na PC mbote na ndenge ba oh ba bien 21e siècle na ndenge mabete na otala âge azanango soit bala mobali ya bota sana bani belé c'est qui est passé à botaki na ta openza na ba ndenge ya kibomwasi il faut tala mobali ozolinga et on dozo mona ba te belé nana bota te na mokili azu mobali mobo ana ba 70 ans même sotali âge na cause na ba 30 et quelques au mona ba bota ba mongol ba bota ba kisimbi pour ani ba otala super mais ya papa ozomona na IOP et combiné dans le sens ni pendant au botate on aime so botaka mi balé misatu
inge ça même sur et ça la moi inge nager ozomona na ba ndenge ya kibolo to landa ka mbongo te tout à la PV OK bote ça nécessaire ko lever pesa nécessaire non répondre à question non répondre à question non na kibo jeunesse ozomona pona mona ba fille bele bana ba prendre bolingo ba mibali baza to landa ka pona mbongo to na poso sa PV na o ndeto mona ba fille lelo to mona ba jaye to mona lelo banani ba sœur na biso ba grâce toujours mona ba sœur na biso et belé ya ba tu ba Cynthia Wadol toujours mona ba Sarato là ba so vivre na mibale ya ba génération na bango ils a rappelé net nga bon j'avais na fandi abona ndinga mabete na non pe par rapport ne lengé quoi na ko linga on rappelle na moi sa génération il faut na sa génération na pourquoi pas to ko beta ma tour na carré club ba mec génération en génération na ko linga tena maman mo bina ki ne lelo mso no betene tour na carré club na zo penza que maman mo ba 50 ans et simbate au moni lelo ba ba sala bu point nini ba tala plus mbongo OK mbongo ya bolingo te bolingo uta na kati ya motema au moni o ba kinsu ba sala lelo to mona o eza ba flatterie au fandi penda que tali penda que papa na 70 ans au tali na âge na yo ba 30 et quelques ozo mami kele nzimbo Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Ça y est, on a monté à moko. Aïe, mais on a monté à moko. Mais là, on se bat comme il a ramé tout texte. Babiemba. Pour Nambongo. Obi kana vivre bien, na bande ko envier, na vivre quoi ba distor, na ko envier, na vivre quoi la bateau, le ba bonga na ba vie. Loka ba Lisa Crédit Lionel. Loka bateau ba bonga na ba vie, loka ba sina so ba Clarisse Muyembi. Bateau loka ba bonga na ba vie, ba tambo na ba voiture, loka ba patience mouki de longue jambe. Moi ça zanga tâche. Moi c'est à tatou, moi c'est kitoko, moi c'est à pembe. Oa ba kisila ndeke janvier ba fa na ba kisila ngata mukinti. Pa ba on si ba bonga. Parce que bino bande ko envier ba mo. Parce qu'on a tango zo ko envier ba mo ta place yo aussi. Ya. Oyo comme vivre avant, il y a 100 mois. Il faut que moi net naza génération en génération. Ba maman na ba ne ba maman, mais na ndinga coulisse. Mais na ndinga pinza que oui. Ya Shadrach, faut na za mo elenge. Il faut na za ne Shadrach kosta ba sérieuté. Il faut na za na mo elenge. Na pesi Sarah One Love. Mbote place ça, One Love. Na François na bambote place ça One Love Sarah One Love na peso mbote faut ça moi elongo loka ba My Love na peso bambote faut sentir moi c'est elenge ça la paix moi bien yaya na ntimité bato ba yembi oko yema nontie mozaki toko est-ce que yembi dango na mutema moko ya bolingo linga mutu wana penza ya ba love ekesenia ya na mutu mso so elol zuwa ya makaso kansa lingio awata kabo awa revi ba bien nao awa revi mon fléri awa revi Oshwe a rêvé na clan tandé na yo kaka azo rêvé azo kontelo benago ba bien ya vinao ya Shadrach to lexa ba mambo na batu suba yembela batu na ba sentiment très bien quand même tout moni pardon en grâce témoin ba ndeko belé pe ba komi ko septembre malgré boyaki tenga boyaki te Shadrach to rectifier pour même sous grâce place en zano moi que j'en va boyaki nabité na bingana konzi ma pardon grâce témoin ba monter pour ngai na boy na F victime nga sala pas fali na sala na za boy ya ba wario na lobela ka fali uzomona tant wala baki kata grâce ba wario biso tuto yaki tu as ko défendre message wana c'est comme ça na armée ningi za la ka soki mokonza mboka lobi bon ça va dire to na guerre na Rwanda bon yo za soda net nga na za soda
na Wario, na chef d'état-major et général suprême. Attaquant des pointes et des bases. Ok, so na okika pa na ya kambala moko. Ata troli no Shadrach ki so babika ke bon Shadrach, do yika mot d'ordre de Shadrach. To baluki na potopoto. Pour ça cop na Chanis na Jarel bali akawa. O na vanda pena na bing mama Kain na Montréal. Mama Ikia na Montréal. Ba mama manene na Canada. Ozomona. Ok, so na bing baba wa yo ba idanga. So na yo kike o mi beke koi to na jara. Ozomona lobeka ke la pardon libère. Mais le pardon libère. Avant ya kondima pardon na ba coloquer ce bazar. Menga étant que fanatique, étant que Wario, et l'on a encore le bakake ponanga soko limbisa grâce na limbisa na motema nanga. Étant que na bantu na za motu na limbisa nga pe ba limbisa nga. Mais na encore le bateke na limbisi na orchestre présent ngati. Mais tout le monde y peut demain Nyangi que je salue à penser affectueusement bon retour tout le monde y peut Thierry Mumbaya ça les vidéo question de demander pardon au nom de toute l'équipe au Bakenda qui moni peut vraiment l'obéir au toute l'équipe et là on a bisognon ba tout travail na grâce à tous en communication on a battu tout au monde bon peut ba singeli ba l'obité que pardon ya grâce est acceptable il faut ça bien. Il faut le bien pour pas comprendre. Isaac net ngapé. Basengi pardon à toute l'équipe. À toute l'équipe. Au Bakenda qui on a. Au Bakenda qui va singeli grâce pardon. C'est ça mais Isaac au bureau bavanda mise en place bavanda des apnes qui bavandi et dit badiata na ngomona babi ba singeli grâce pardon ba accepter. Isaac ka biso mbandi tout ça bon aza ser na biso malgré matalana malgré ba orgueil nae malgré komi mona ndenge akimi mona ki akoma madame te ndenge azalaka emsuko kitsaka batu moi valeur te grâce au mon avis non ensuite ozomona o lukaka ndepe biso ndenge no to lukaka nzamba zo pambola o mwa mutuka nzamba pambola mo ya kolia nzamba pambola mo ya kofuta ndaku ya kolia ya komila il faut ça na ba benga ngoni il faut ça na ba maximum ya respect envers baninga il faut ça na ba faut ça loka simple ozomona po batu to mona le bazwa esa banana ketchup ba fali pupa mais ali apeka na batu atambola kana bibi adiata atambola ba besenga atambola kana entourage au pas ala na bango mais abonga a millionnaire il faut ça respect na baninga au musuki msusu uzwaka $2000 msusu j'envoie zwaka 500 il faut ça na respect na biso wande ozwa ta futa ndako j'avais pas futa ndako j'avais pas lisa kabatu atana lisa bato ebelite moi muke bato okende na bomba baninga na yo baba collègue na yo mutu nyonso azwaka ndenge mote soki yo nzamba facilité kozwa plus que biso eza chance na yo pesa pe baninga valeur soso pesa biso valeur au mona bindenge nzamba adobakisela yo eloki bomi grâce eza matalana eloki bomi grâce kibonga yo eloki bomi grâce orgueil ya mutu bomi grâce makasi ndi toza mutuna mutazana ba cop na épée à gauche à droite ba Jordan Français ka super play ba ebi ba Lisa Crédit Lyonnais ba ebi ba Ser Clarisse Muyembi ba ebi ba Yolande Mbani ba ebi mais zana respect ya ba konzi zana respect ya baninga biso toutes aux égalités au moins to yaki attaque ezala na ba wario mais focus na silence bizarre neti biso ba janvier to pona koto ya ba attaque yondo mone penda na yaki ya l'attaque nataka pe Jaël na luba na etango moto pilaka condamna pe Jaël masa ser nanga aza parmi na lubango lelo parmi ba jeune finde to na YouTube o to sala cop o banda na banda YouTube tina za lelo omoni na leki na tambola na bato ronga na 20 jours na bien encore icône et pas 20 jours na to zo yango pinda ya l'air nyonso so za na ngoto dia to mela en plus ça va repartager na biso ina longola ki na tchaki na ba arrangement na te bato tout na travailler na bango les seuls et l'unique on a lié ambone ti le za Jaël ataza libanda mboka tindela ngambo nde bakenda ki wana mutatindela ngambo Jaël akomi lelo 2 jours 3 jours j'avais que Wester na kombo na tindelinga mais tant ma yeninga na kina yaki ozomona aza simple kwa baninga j'ai la kabilanga mais tant tout seul place à musala to yaka na musala ozomona grâce à Mikiti ça soit Mikiti si bon ce qui bureau
babendi lisusu to ça musa bon yo singele pardon te nalobi ke au nom de l'équipe ngapi na 5 ans pardon babi pardon pas biso to balimbisa biso na 5 ans au nom de l'équipe ba tout travailler na bango entourage ko bana na GL so bomoni ablisa ki bino ndinga benga bino basenzi ba Alex Wechi ba Kisinjora ba tout bozaki na groupe wana po nga benga ngate ponga za like wana te na groupe wana po biso to za mode Kinshasa po biso to sel musala na biso ndenge singeli na Kinshasa awa na moni place ba reprocher biso te po kokende na bango biso sali musala na biso ndenge singeli ba tout ba féliciter biso ba bimda ke Janvier Shadrach Lisa Malika bo travailler penza bo tikala ki a pona ko travailler bo sali musala na bino o penza ki zaki réussite total yonde mama nana bo duka tango yaki ailenga penda cadeau apesenga cadeau nanga directeur edi badi atapa ebisenga Janvier nazoya okozwa cadeau Kisinjora leader américain ebisenga okozwa cadeau Valita Mboe Jaël bango tout ba Alexis na ebike cadeau nangé yozala pona bango pona défendre bango ana Kinshasa comme si bazana Kinshasa menzoka ndi bango bakendo défendre na kati ya Europe kuna international biso ba loko to tikala ki défendre penza ke atachobe kotité batu ba meli maité très bien pour nanga pe na ndenya mabete pour na bateau ya communication presque tout au penaka salisé binonga pena singili pardon mais décision sukato yukaka pona ba konti pour na biso bato to travailler anaye to singi pardon za ser na biso ande na biso mais grâce mi benda mato i place oza mi benda pena trop fobinga ika cité monde naza na ko kafaka li souté na ko salaka mabeli souté na ko inaka baninga li souté na ko tchaso orgueil susu makasité et pas baninga nanga biso tout toza ndenge moko très bien na sengile pardon na ba collègue na biso très bien sala mais ko zongela souté hein ko zongela li souté atoko vanda taba ko zongisa ote yiba ko se comporter na baninga. Très bien, très bien. Merci beaucoup. On continue cette émission. Moi, maturité Zokola. Très bien. Vous en a fallu. Comment on est mineur? Nalonga ba komba ba mineur tout. Comment nous allons y avoir? Nakoma mukolote. Oza comment on est ba mineur? Nyon surtout o yebenga ba mokonzi ba nani tout o na mipesa kala na lungola penza. Ba wata. Na biso ke na lungola nyon nakoma na responsable. J'avais ba fana ipupa. Responsable. Ya oui monsieur na so amuninga bnanga. J'avais ba fana ipupa na bikombo nanga. Bon des ouzwa. Ah, j'avais la remaster ya. Je suis dans la vedette. Franchement. On parle quand même de cet aspect. Tout le monde a qui émission en principe à Salaki. Il a d'abord traité en premier lieu à l'obiquet. Alors ben donc grâce à mon anazemi, il y a artiste Fali. À ceux qui ont été comment qu'a Fali. À ceux qui ont été à qui les on a quand des musiciens au Yakoumi ça va 70 ans. À conseil la promotion té Kafali Bakali Yaya to bomba ta ba identité lo comme to bisa ba identité to bisa na ba identité alors le moment on a Jaël il déranger peu batou tout le monde peut Jaël peut répliquer sur Yango loba qui a dans la sida le moment abi Jaël dans la sida Bakali il a maramusu toute vérité n'est pas bonne à dire et ça ba vérité musu baloba te Bakali ils a participé mawa nga nazo comprendre Bakali ils a zoua eza zoua omoni Jaël wana c'est le wana sida Bakali pe bazana ba sida ndeni Jaël na Bakali ba makambo bali moko mobali na mama nanga ntana ça toutes les vérités n'est pas bonne à dire lorsque tu le ba vérité omoni mobali Jaël a ça né 7 ans mobali pe ya Bakali ba ka femme un homme so bo comprendre na ozongisa yo Bakali so akenda poto wana mama nanga Bakali camarade nanga na lia na mela na Bakali na tambola na yi ngam na esa Bakali kozonga te kima na poto siko to banda koloba na vérité omoni Bakali so lingo tika Fali te biso pesko to tika ote to banda loba pesko ba vérité oto yebi ngana ya koloba mabe pona Bakali te banda ngana bando sabe miso bato bo zonga Bakali ta kenda poto na loba mabe te po Bakali c'est un frère à moi mais na yebi cop to yebani Bakali c'est un PD tout fait maman non Bakali
bino boye ba bakali te na zela te oyo kim sanga maduba zela omoni bakali te ko benga na PDT ko utiliser terme PDT omoni tango ya zoya tango ya oya a traité bato ke bana ba sida ami ba ke ye pas na sida pour mobali o Jaël sali ne 7 ans 7 ans na zo biso 7 ans ba bima pena bakali omoni lelo na so ça touche omoni makamna lo ba Jaël ayebi ce qui vient a pena sida o ba bando manager pour ba bima pena bakali pour Jaël na bakali so omoni so ke boza ki bombanda na ndenge mabete omoni lelo so Jaël abima na ndako ya vena biso Roger Ngandu eza pona mobali na bango na babakali yemta ye apeza ko bimisa Jaël na GB na ndako abenga Jaël abi Jaël obima na ndako wana bakali le sera traité Jaël PD c'est que bango na ba Shaka Zulu bango nyonso tu bana sida po mobali wana olelo bavanda na Shaka Zulu ndako moko mobali pe Jaël tant bozo yo traité que Jaël na sida c'est que bango nyonso entourage wana bana sida izata bakali ye moko pa na sida pa pote ya bakali wana bakali kinda poto na ya pamba te asema sima o batu tu ba yebi bakali asema tiko ba mambana ja mama na ngai Maureen Bola bien 50 nango ayebi onte na zona Kinshasa muni bakali so bo vandi na ye apesa ka mwa ba image mo kwa ke alinga basi ye mutabasi belé boy meto yebi kati to yebi vérité te bakali a mutabasi aza mutu ya basi ba tika siko koloba mambana azama mobali alinga babasi alinga kobima na mwasi mais kotika cha la kola ticket on a te bato ba zongo solo et ça bien te omoni lolonga na bimisi amo mais bato tout y internet o bakoka koloba na bakate pour kali ça bon ayebi ko partager na bato ayebi ko lia na bato parce que na momo kende ko book un petit bordir comme le kamakasi amo kina ope mabe yonde ce que na zongi c'est na casquette na ye pour bakali na ngazana to zongi sato munyama na nyama na kombo na ye bakali ti akinda ba poto na ye bato ayebi ko pa bakali musala ya mama na musala na te musala ni musala obino bo chawana mise en part pour musala o bato basali la ba vie wana bakenda ba poto te loka ba kisinzura oyebi ke nzura sala combien d'années na quartier la te yobi bato na ba notanga ba kombo o na nivio nani ba vie basala na quadre et nzambe na ngavio nani na bosa ko maviano o ba rumela na ba quartier latin ba tikolo ke potote obi ya B50 balondobi mbula ni banana kofi tia kita kofi sa tikolo ke poto to ebani toute vérité n'est pas bonne lui Jean-Louis Jean-Louis ba viona ti lo bemno ba kinda ba potote bakalika na koyaka bo pen ka bode boni botobi ki mutumta na chance na kenda emota kinana killer est-ce que bang basala killer makambo azati to non parta makambo pa killer to y place to ayo lo bela mabe na bisote ye akinani libala na akinani ninga kalma sa vie na ye bakali so so ndeni ya bakali ozo ti na parce que ya bakali akomo luka vini na ndenge ya mabe tango luka vini na ndenge mabe to okende pe na ndenge mabe oye to ye pa to banga mutebiso to lobaka yo kati bakala lekinga pe na oloba kandenga ya on va na plateau ya migi wana vanda zoluba azoko c'est la bat makambo azoluba zo défendre artiste la bango 70 ans biso pe to défendre artiste na biso à 45 ans sur tel niveau biso artiste na biso à zanan beta siko 70 ans na 45 ans différence à combien il y a 15 ans 25 ans pour mon ke biso to zanan non to attendre 70 ans mais ce que ya bango yeba ke msou 75 ans ils a moi passe 80 ans ils a moi passe il faut en pension. Il faut vendre en dossier sur musique té. Ce que biso to ça, ce que yé tant ozo ya défendre artiste no ya 70 ans. Yé ba kapé makambo zoloba. Tant ozo ya sida. Soit ça na sida, Jaël ba sida. C'est que yo pour na sida. Pour mobali moko. Pour mobali wana o Jaël afana na 7 ans. Mobali ya bakali. Mobali ya bakali o batu tuba yebi ana Kinshasa to marché sous ba moté to yolo te bakali à moi c'était à moi mobali tika le ma chérie mon frère ma chérie mon frère non ma chérie mon frère bakali ma chérie mon frère ma chérie mon frère bolanda apte to yebani bakali zwa so moi nako
te na bien azwa soin mwana bien te na lobi na sens nini azwa soin te nga na loba azwa soin mwana lwa nini mwana naza ndoi na biso ya Christine te azwa soin est bien tika mambo azwa bien janvier bon moi si pas comme là ana kitsa te septembre loba mama afuta ndaku loba mama musique pardon te na lobi kaka loba mama musique botango ya zolba ke gera na sidia akoti vie privée motuti te loba mama musique parce que kuna fingi te na bia zo a chaque te loba mama musique tika mambo na janvier ya soko zolingo bala bala na ndenga calme basi na poto bazana ngo bile loka bino bongola tsabiso ke bino pardon zela basi na poto bazana bango bile ya yo potula yo mobale yo moni obala ndizaka bakali ya bo mekana nu kota lisapi oyoka kota lisapi ne ba meka ya era o comprendre que mobale yo bala bakali oyo moni obala ye wana ya o mona ba film o mona ba film okomona ba film kota pena musapi ne ba kotaka era o comprendre mais Jaël a sali publication mon hobby a sali split beaucoup d'années avec à combien on a page Facebook avec Kofi et Kofi on t'a combien on Jaël abini loba bien a sali live non il faut éclaircir plus d'années par rapport à quoi na musapo na biganda ko sala pesa ta yo ngana bia ndoko sala kuna azaka danseuse na nini faut que na biso tout droit bato batala ka so pas tika kota téléphone total fongola mot de passe fongola mot de passe tota publication ya Jaël kota ta total totanga ngo totanga ndalo ponda komaki encore bano ba Jaël op baramayele Jaël sera une aïe baramayele tout le monde a bango bongote publication déjà tout côté en publication là alobi nini tout en mamba lobaki alobi nini tout tanga ngo après biso sale leur analyse tout tanga ko asa mutu akoma start Jaël koki Jaël koki ayi bande ko kuma mingi mingi msoko ma open na lingala akomina lingala na lingala wana mutu nyosa oyoka ba kongole tout ça toyoka makambo Jaël akomi awo ça te fera poya za na ba orgueil po Jaël a orgueil te kuma ne forcément ce que na lingala po ba nyoso ba comprendre au moins tout ça na 21e siècle il faut ça na ba vérité tout ça hypocrite po autenga passer nga voice abi janvier na passer nga voice très bien il faut ça hypocrite ya uli musheni to sola ka to saka na mbula sika makama sika Jaël Koki Kofi na invité trop na maman Rifa na maman si a invité bango na ndenge nini olukinga na piège yoka zana tango zela nanu ngana oke male po ibungisa ngati Kofi na invité trop na maman Rifa na maman si olukinga na ba piège trop okokite amen obandi ko bebisilanga réputation depuis jour na boya yo ya solo bandela place bandela bande tenga nga rectifier place après nga ça no analyse nanga obanda ko bebisilanga réputation depuis jour te place moko bagi na bo pona bo depuis na boya yo ya solo depuis boya ya solo mama nanga omoni babakali omoni to nager otezela nanu otinda ba journaliste yoga sida te Jaël na sida loka Jaël na sida po bakali mto olobati loka Jaël na sida to confirmer yango po bakali mto lobi c'est que loka boya viep c'est que eza molai singa Daniel mame ye Daniel zana si sotanga bongolo pardon molongo molai balobaka ke naza na sida nakipaka te ntina boti na Afrique du Sud sida yango ezalaki distrait vie keba na mère alia ayebaki relation oyo mama nasenga ye pardon nafanda na yo tosala makambo ebele me naboyaka yo mpo na buzoba nalingaka masa na yo na nkopo oza hypocrite alors lokolo ozotinda bakali lelo tobandi buzoba nalingi naloba te mpo na baconcert na biso me eleki olingi ti grâce mpo na kaka osukisa nga me esimba te kibombanda donc c'est belé wana eza message ya Jaël Show apibia na Facebook mais so ba ofinga Jaël na sida
Yemo otuluba ah. Abando bimana vie. Siko muto azana sida bakali. Il faut savoir maïle bino mbutanga bino bokinda ba inana. Ozo finga moi si ya patron na o. O ba na patron na 7 ans. Ana sida. Réponse yango ezandeni. Réponse yango bino mo bato tchana ba commentaire. J'ai na sida. Moi si ya patron ya bakali. Tanga zanango. Seki. Molongo mulai. Na Chaka Zulu pele romi le laka. Bakali na yo mo pe di nombre le laka. Batutu obonaja na bakari mokonzi bino tous les robolé là. Bo finga gela na sidate. Kwa bino nyonso tu boleka la kelele. Oh, bino nyonso place bozar. So gel penda zana yango. Na bakari mokonzi, babakali. Bino tout molongo molai. Kocho kocho. Na ba Chaka Zulu. Tolanda santé te. Pardon. Azana yango e kolanda to kote o. Azana yango e kolanda mwindu te o. Azana yango e kocho kocho. Biso te za gel. Loka bobaki azana yango biso to ebika ki azana yango. Loka gel anango. Na patron na bon pas azana. 7 ans. Mais mon acolyte, mon abimi na minute. 7 ans, mon acolyte. Mon abimi na minute comme autant dans les gazettes. L'école belge, le cas bon la bambou, école française. J'ai sur Botaki. Mais moi on allait en école française. 7 ans. 7 ans d'amour. Viens dans le jardin français qui super play. Ah bien. Na Clarisse Muyembi akilenga tibuta makamboza. Ya bisoté. Ngai na lobby na ngaka pro batu ba lobby awo. Pa biso ça analyse o eza YouTube. Tout ça moi analyse to fingi mutu tenga na ba makambo ekomami awa. Et pas j'ai. Makambo ekomami awa. Et j'ai le coup fayo moté aya. Merci Janvier, merci. Merci pour retour à l'Abisso. Les autres aux appels à mingité. Mais je pense que il y a maman, il y a bien tes autocos, il y a un autre temps, là ils ont ils ont bien. Il y a bien. Maramba bien te maramba yo kabo. Non. Ya vraiment mobile ils ont makamba bien pour mieba, omi protégaka. Ya. Ndeto yo kibongo. Tout mami protéger bien. Et puis c'est sur leçon. En plus c'est ça sous batum sous les so quoi nous bato batangaka o boyaka te to ba communicateur to za bane ba pandisango ya artiste télé songolo pakala oui ba makamuni o yo zoluba tango zo yo zoluba m susu o bebisa na image ya artiste na yo pour artiste no abimaka na yi basala 7 ans o libala lelo e kufa o mama Chaka Zulu azua tala lelo tango zo yo finga mbanda nayo oyeba teke yo po bimana bakali zonga moto bakali yo tiki mwasi na mwana maman bakali maman oya bandala na ko nebizaka makamu ndo tinela ke ba 50 na ke ba ke kotikela e boye te wala makamu na wala ko to kuta kuna te pardon merci Janvier merci beaucoup to cité yo mibalo yo monyo ko to cité OK c'est bon merci mobala za 1 mètre allo ko e mort de mukuse Janvier oyo monyo ko bakali ko wani za pensi mais c'est là moi mobile ba finga raita la mobile on a fini là dans le bikaza mukuse ko e mort ngona te kasi wani za bakali oye na terrain bien na bibu yo kana nute yo bakali oye na terrain siko ya bien loko oye na terrain ya bien là ta casquette wana kola ta sous casquette te ya ki journalisme ya ka penda ce qu'on a casquette ya ki youtubeuse buzo bana biso ilinge banda au moins ce qu'on a koti mutakoti nga siko 2024 en beauté en guerre et ça Bakali la guerre est commencée tout le monde est position ya uli Mouchen bo pek sa guerre oté ser na Clarisse Muyembi ya Gilenga Ntebi bo pek sa guerre oté patience Mukent de longue jambe bo pek sa guerre oté nana boduga respect na maman respect na dibadiata respect na soule kauka guerre aussi que comme yanga na Bakali Nathalie est trop Bakali faut ce que tu vas nous guerre na yo suka no tikuna siko totano ce ngano na lobaka yo kanoka ba deuxième lobby Bakali yo bien expliquer via mutu tarande na expliquer via Karine yo wata bon vana Karine yo ko expliquer via Karine na ba do détail linzaka Karine makola Karine minene na détail de Karine na sukola 18h na détail de
Nzambe nanga. Nde na ebeli Karine. Na déterre nde na ebeli Fifi. Na déterre nde na ebeli Grace. Na déterre nde na ebeli Gloria. Bakali. Nga na noko. Mais so bena yoswa na bopina na ndinga oswa na basi na lata liputa. Na lata robe. Na lata kola. Na lata body. Pona koma mwasi na micro. Mais na ndinga ki mobali na nga mobali. Nga sana ba double ne ba fali kaliba ba double te. Po nga pena na yaka. Na pena mwana euro ne grandi na euro na yebi ko loba. Merci Janvier. Na yebi ko suana. Loko lingito suana. Tango yo tout à présent biso mona loka biso banga. Te koko tsa rotuma mbana. Te photo song ça pe ba. Tango yo tout à fali. Yo ka ta fali na bateau pena ba débordara te. Ko pena ba matakate. Bakali. Tobo ya vie sakolia. Esukana Bakali fali kututa. Tobo ya vie sakolia. Janvier, merci beaucoup. Tension. Merci beaucoup. Merci Janvier, merci. Merci beaucoup. Toboya. Merci Janvier, merci Toshi. Merci. Bakanaela Kiyubi. Ok, c'est bon. 2024. Dosé. 2024. Bakali. La guerre est commencée, tout le monde est positionné. Merci beaucoup. Merci, ok. Merci Janvier. Merci Toshi. Essentiel les alliés, fallait préparer concert et makasi. Il faut qu'il préparer voilà. Il faut que moral na ezalande pour moral fallait ça calme déjà biso pe moral na biso calme mais so mutoye tozara na attaque na focus na silence ba attaque bazana tinga penda janvier na benda wana Eric Wena sacré na benda penda place wana toujours d'attaque très bien BCJJ Bignel Bieji nga penda na lenda wana mes condoléances pour ça BCJJ toza wana Ginel Bieji photo mona BCJJ tout le monde est na matanga na bazavi to 4 mois 10 jours 3 jours to landa to assister mutna biso par rapport à G de cœur toza la non Ginel Bieji impôt sport babi agence ya Malonga agence ya fort auto kufela wana frère na biso Ginel Bieji BCJJ na peso bambot pour la soza ya oli mouché code ya mboka maman Brazil beaucoup maman social ya sala ba circonstance numéro ya téléphone batutu obolinga kobinga na bosente tu as déjà na chervé kaza déjà na Kinshasa Maki Lokamba babi merci pour na parfum ngalinga mingi tsunga biso bata fali tunga tsunga trop na mone parfum na Zara eza batutu obolinga nga botutu nzonga tolinga parfum kitoko talaka batutu na fali merci na chervé merci na Aldor Bokwala na merci na nani Valdi Tambouye batutu bongangai Laura Choumawete na bosen susute Malika batutu zala auto ninga benga janvier bafana ipupa plus 243 89 50 53 549 na ebise bango déjà na fête na fête le 5 janvier et ça le anniversaire nanga ba wario tout o atazana un cadeau à kopesa ngate o atazana cadeau à kopesa ngate vidéo na bino eza vidéo na bino botinde na numéro nanga et ça langa bien pour souhaiter nga janvier au pas un gâteau j'en vais pas souffler plus 243 80 plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 aux janvier bafana ipupa très bien pesi sous le kaukambote na pesi maman Brazil beaucoup maman social Lisa Crédit Lionel na bosente ba mère nanga ba yana nga ba sœur nanga le deux jumeaux célèbre na kati ya Belgique wana ou bakanga Belgique base bloquée mobimba na bosani binoté Michel na petit wana ba sœur nanga maman nana boduka soule kauka na bosente ya Oli Mouchid très bien bosente vina sur Jimmy Bela au patron ya Jimmy Bela au patron TPCP en beauté ya mafeza tous ala ranaye patience mukendi de Longjam Jeannette Sate café au lait et da Chris da peso mbote Koko Nzora batutu tobi que to que j'avais Nzora leader américain yependoya. Très bien. Merci Janvier, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci ça reste toujours un honneur de Toyeba Kebolanda Bisso. Alors s'il y a eu des dérapages ou des suggestions, bon, en tenir Bisso, regardez les propos tenus. Notaire. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je pense que Nangolo Andambe Tokuta une émission prochaine. Merci. Bye bye. Bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.